magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Tokte na bitumba. Na évité tsoke na zanga moko na mboka na biso. Basoda. Au bazar na côté ya est basa ke lokoni. Pas boudana te. Hein? Basolo. Ko bossa na te ke bayo bana ko bodisa biso. Babuka kalukuta mingi libanda. Babuka kalukuta mingi pa baninga mususu. Esika tozali OUA, Nations Unies, Communauté Afrique de l'Est. Mboki belé tozalaka na bango na ba relation bango bakende kokosa tala makambo to lo basiko to sali fait de route dobi et kei banzela mususu na kubuka lokuta esengeli biso pe to lakisake o ba ko salaka pe ba ko lobaka eza lokuta to pesa vérité na biso pe boyebi makambo mususu tozambuka ozamba kela na monde entier. Tozali na bato mususu, ba voisin, ba pe mususu, tozala te, biso moko na mokili zamba kila te. Donc il faut to bunda pe na bundeli lakisa que tozala na problème était, ya makama ba FDLR tout ça, ezali te. Omoni pe bikolo yo ezala ba américain, ba chinois na utanga makoba mboko bazali makasi kolela biso. To ba riche Makamumi le kaka na batuka ou to sali au niveau international. Omoni donc on battait que consolateur ba kosaka biso te dans le kuta. To zakubunda et puis de pona kusuki sana sika wana ya solo penza banda zamba kila mokili antiquité timo ya lelo ba banga kamuto soko ba moni ye kazama kasi. Ezana na ba village ezana ndenge tozalia wana baninga ba lobake pa na biso soko moninga moni yo na art na ba flèche te obanga yote kana solo ndeko loba ete ya solo peza tozwa leso makasi bandeko bakota ka soda to salisa bango to simba bango système ya défense sécurité police armée na routier pe territorial parce que ça fait partie de défense ezana makasi wa to bosa na te victoire ya makasi ya mune tokozwa ezali ni sikawana alors lobby aide ya baru c'était au 5e dans baru c'était ça je ne peux pas prendre du temps on n'a jamais demandé l'aide à la Russie wana ezali ba spéculation donc on a yambaki hein ba ambassadeur ya pays membre ya conseil de sécurité ma membre permanent pour ebi baza 5 hein 5 P5 bango nde baza ko nalo bate ko kamba nde baza ko conduire baza ko kende makama mokili bango nde baza ba décision omoni on a bien ki bango poto pesa bango information ya solo ni toza ko kanisa et puis ndenge ya solo makama za ko leka baza ka attaquer biso mais poto singi aide na Russie atamba la bon côté voilà inako bakisa boye batu fo baye bakena bitumba toza na 4 fronts. Bolandaki mokonza mapinga et moral le baki ba jeune il faut battre les matos à la mobilisation générale, ba jeune va s'enrôler dans l'armée. Toza na front où ça veut dire que ba soda na biso
ndenge tozomona bato bazotelema bendele koya te basoda na biso tozotindela bango makoki il faut mpona kosala bitumba mais bitumba esalamaka kaka na basoda te ata lelo Russie na Ukraine eza na baespace ya discussion diplomatie yango bozomona VPM Lutundula alalaka te kokende gauche kokende pai kosala mais kosala diplomatie elakisi te ke tokangi maboko na bitumba na se non pas du tout guerre mosusu ezali awa eza guerre médiatique parce que bozomona voisin na biso balingi manipulation trop et puis baza pe na barele awa na Kinshasa makambo ya lokuta kotya neti olobi awa version anglaise ebimaki eza badocument de travail nyonso ezalaka projet botali oyo oyo ekoki koleka te botye pembeni mais il y a toujours une volonté yango na discussion tosalamaki président Tshisekedi azalaki très ferme discussion alobi damoni kanisi botalaki elongi na ndenge ezalaki vraiment extrêmement grave parce que toza na population bazokufa toza na bana baécole ezalaki bombardé toza na bana ebele bazokendekela cité on a beaucoup de femmes qui sont déplacées donc situation biso tokoki kosekata mokete na makambo ezosalama c'est pour ça que bino bamédia maintenant na cadre ya devoir patriotique oyo ya bino pe bitumbo eza bino il faut boteleme nango nayebi te soki botalaka bachaîne rwandaise bango baza neti biso ate toza na démocratie oyo bato mosusu nazomona bazoleka na TV bazoépouser bathèse na bango bitumba oyo ebanda depuis 25 ans eza bitumba ya président Tshisekedi ye moko te parce que président Tshisekedi soki aza to akozala lobi ye mpe bakobundisa ye kaka sikoyo biso totelema cette fois-ci tosilisa yango une fois pour toutes parce que ça ne fait que trop durer biso tozozonga nsima bango bazo avancer. Et donc, je vais revenir sur ça en français, pour que ce soit très clair. On a 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça, on va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'était un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme en politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique et comptez sur nous pour vous apporter les informations comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui sont faux, mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer pour qu'une fois. Et je vais terminer en disant que quand nous sommes partis à Luanda dans le processus, ce n'est pas de la naïveté que de vouloir négocier. Mais aujourd'hui, nous devons regarder les Rwandais en face. Sont-ils sincères? Cela va se résumer à cela. Aujourd'hui, on parle de la reprise des hostilités. De toute façon, on va tester leur bonne foi. Sur le front diplomatique, c'est eux qui seront exposés. Parce que le mensonge ne peut pas durer longtemps. Il faut que ceux qui veulent la paix puissent construire la paix avec nous. Monsieur le vice-premier ministre, on a terminé. Bien, merci. Peut-être un petit riel là. 1 minute, c'est pour dire aux Congolais que nous allons gagner. Le président met tout son poids, tout son honneur. J'allais même dire, il considère que c'est en ce moment-ci que sa vie, son amour pour la patrie doivent être forts
la vie d'un chef d'État, elle est forte quand les chefs d'État s'engagent dans la cause nationale. Restons ensemble. Je peux vous dire, au nom du chef de l'État, qu'il est sensible à ce patriotisme fort qui s'affirme chaque jour. La société civile, la jeunesse, les femmes, les politiques, les vieux, nous sommes comme un seul homme. Tokolonga et Tumba. Isakoyape. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, mais Isakoya. Nous allons en confiance. Merci beaucoup. Merci. Être souverain, vous en dites que ça. Vous allez en bongo. On a pays na yo moko l'État, c'est-à-dire finance publique à malam. Vous en armée et grâce aux finances, vous avez un budget militaire. Ça, c'est la force pour la défense. Mais il y a une deuxième force, une deuxième guerre qui est pacifique. Hein? Dans un salon UP, c'est la diplomatie. Nous devons faire la guerre. Déjà, ils sont chez nous. Ils occupent nos terres. Nous devons les repousser dehors. Comme on n'a pas d'ambition hégémonique à conquérir Mabélé Nabango, moi j'avais dit qu'on ferait la guerre au Rwanda, on occuperait le Rwanda, s'ils continuent à nous y obliger. Mais sinon on n'a pas besoin de leur terre, nous les repoussons, nous faisons les murs. Mais pour les repousser, il faut un budget militaire. Ce que je peux dire aujourd'hui, au Bazar, pour ça, on va négocier diplomatiquement les Rwandais et tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Bazo Salango, pour nous distraire dans l'entretemps, ils sont chez nous. Bissopé, na banzi que j'espère que tu sais qu'il comprend que Bissopé, il faut tout distraire Bango en négociant. Mais en préparant la guerre. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. Secret à réussite na bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani bitani te pekisami. Bande komi balé batelemi. Bangoyo. Bande komi balé. Alors, s'il vous plaît, bande konanga baye soyez les bienvenus, mais kozala malamu. Tozala na ndeko moko. Andaki na kolobe ete to ana agence amatete et surtout un espace pele ngouf. Toya wa poto futa, molongi oya uti kolonga, misolona ebele na pemi. Montant na répéta ngoli susu. Et ça dit 11 238 600 francs congolais. Na beleli, oya uta kolonga atelema. Tomoni ndeko atelemi, ndeko ele na kopesa ndeko micro. Pour tomoni ndeko na biso sa telema ki déjà avant la biso. Est-ce que votre maison bête à la monnaie déjà? Casse. À casse, hein? Votre maison bête à ma casse. Casse. À Zala Mobali. Comment on a ndeko na biso? Moi, on a fidèle bon nembe, moi ne kanga.
Fidèle Bonembe, Mwana Ekanga. Fidèle Bonembe, Mwana Ekanga. Papa la biso yebi ete yo moto bomi nzoko monene oyo na kati ya Société nationale de loterie. Ayebi yango. Oyebi yango? Ayebi yango. Oyebi montant olongi. Nayebi yango. Ako yali boso na nga. Répétez montant aux talaka télévision. Ah, aux télévision. 11 238 600 francs congolais. 11 238 600 francs congolais. Tobeteli molongi na biso maboko azana esengo. Munina sokazwi to sepela. Voilà. Ce qui a solo yo muto za molongi yambo pe même bakonzi baya yo l'exhibition na ata société. Sous ces eaux dans l'enveloppe sous ya molongi yangoyo sous ces outils l'enveloppe et pas ya papa fidèle wana sikoyo tozole ngai na inosa na suso azo benga siko inspecteur auto inspectrice na maman Hélène ye mosali de loterie yenda ko zo suso yo akota la numéro eza na switch bleu na biso na numéro eza na switch jaune. Il y a inspection. Voilà. Effectivement, gagnant na biso eza molongi abetaki mise il y a 18 900 et a gagné ordre par tol plus 3 bonus cagnotte. Répétez le sous maman la biso. A gagné un ordre par tol plus 3 bonus cagnotte qui fait 11 238 600 francs congolais. Tout bêtez maboko azane molongi solo. Banque nationale, Monsieur Freddy Boutambula, Yende Akobibawa, Ayako, Mama caissière P. Azala, Wana Baramoko Bangowana, Azotambula Malembe Male. Ndeko, Nakopesona nous ba félicitations. On suit Mbongo Belé. Là, on a tout nos bêtes qui a Mbongo Boni. Il y avait 18 900. 18 900. Oui. Donc, combinaison à Tanda qui va Mpunda Mwambe. C'est-à-dire 8 chevaux, non? 8 en ligne. À 18 900. Francs congolais. Au Tchango, en ordre. En ordre. Et aux huiles, les lots 11 238 600 francs congolais. Ndenge bozomona na chèque. Et là, chèque vraiment donc à Zimbongo Oyo. Na combo yaba konzi ya Sonal. C'est-à-dire ADG Nabisona ADGA. Ya Sonal. Toye qu'on représente bango coupé ça au chèque Oyo. Mbongo Oyo okozwa na banque. Pourquoi banque eza wana? Mukolo yo kolinga. Oke kuno zimbongo na yo. Eloko tokosenga na yo. Osalela yango malamu. Nalobi osalela yango malamu. Otika elembo. Mukolo musu Sonal. Soka lingi kolika kuna. Amona que effectivement gagna na biso. Asalela kimbongo yo malamu. Donc félicitations les sous peu courage. Lobby toza na 25 millions na kaniso kotika la kobeta. Au kobeta. Merci. Félicitations papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo. Tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni. Et c'est quelque chose que pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te. Kasi babosani bino te ba nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie ba lela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te.
elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki otie yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili. Ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. Lelo na Kinshasa tokoma komona soki muto akufi bazali kotuna nani azali na nyongo na ye yango biso na cadre ya rubrique na biso bitambola totuni lelo soki mwana azali obligé ya kofuta nyongo ya bapara na ye oyo bakufa. Justement soki mama tata bakufi soki bazala nyongo bato balobango na matanga azana nyongo tel oyo akoloba na matanga bakoya azana posa ya kopesa mbongo wana baye bapesi mbongo wana même famille déclaraka oyo azana nyongo oyo amoni ke papa na biso akufi akena nyongo na aya ko déclarer tosala nini topesa mbongo tofuta mbongo wana soki ba déclarer oyo azana nyongo na aye abimi en présence ya bato abimi alobi ngai azana nyongo na ngai exemple ya $1000 bon yaka mukolo tel tosola tofuta mbongo na yo sima nango soki aye bino bofuti mbongo na ete mutu okote akendeki ya kozana kimia te molimo ne kozana kimia te po molimo ne kozana kimia il fallait bofuta mbongo wana po bayamba ye na kimia kote oyo akendeki. Bon ezalaka obligé soki papa adefaki swati eloko ya bato obie mbongo ya bato tango papa aza lisusu invité il faut obligatoire faut bofuta soki papa ye ko mi présenter kolo ya mbongo wana aye ko mi présenter non papa intel azwaki mbongo nanga ou bien akena nyongo nanga bino famille boza capable ya kufuta mbongo wana faut eza na ba conséquences oyo yaka soit na kati ya famille oyo atiki na libota ye atiki soit na bana et ba conséquences ezali oyo ezali lokola bakokoma ba moumbu soki papa na azolela azoreklame po mutu na kati na bafamille toza na banzambe na biso oyo tondimela akozala na banzambe na ye ntango bana wana bafuti nyongo wana te obe famille efuti nyongo wana te bakozala su ya banzambe wana banzambe wana ntango papa azoreklame eseke bana wana bakomi esclave ya papa wana mpo nani bakoti na lien ya papa wana po papa wana azoreklame mbongo na ye aza na mbongo na ye esi conséquence on a koki kolobela il faut kofuta mbongo wana mowe soki akufi lokola nga soki nakufi mwana nanga soki nazalaki na nyongo mwana nanga kofuta te mwana nanga kofuta te nyongo soki nale nano na donc bakundinga nano te ça va bakotuna moto nyonso aza na nyongo na ngai ava yanga kokundama bakosenga mbongo bakopesa mais soki nakundami mwana koki kodéranger bana tout justement pona baoyo basalaka makambo wana lobake soki moto azali ndoki moninga akufi bongo otungisa bana donc lobake ozali ndoki bon nakoloba baconséquence eza vraiment ebele te mais eza moko to mibale ya motuya parce que moto oyo akufi atiki biso donc tose séparé na ye esengeli molimo na ye epema na kimia mais tant que banyongo wana efutami te donc ye mpe akozala kimia kote akei te donc
obligatoirement soki kolo nyongo a déclaré qu'il faut bopesa nga mbongo na ngai bofuta nyongo na nga bozo obligé il faut bofuta po mulimu na ye kote akei epema na kimia. Pasteur na mbongo ya libala ya mundimi na ye akoki kozwa mbote. Tout d'abord famille biologique oyo mwasi awuti avant que de kosambela kuna. Pasteur soki babengi ye papa, c'est-à-dire papa ye elimu. Papa oyo bazobenga papa oyo aboti bana na ye ya musuni azali. Pasteur ata papa boyi mbongo ke ngai na kozwa mbongo te. Pasteur akoko kozwa mbongo wana te eza ya pasteur te. Deuxièmement, na ba condition oyo papa aboyi mbongo wana pasteur ayebi te. Peut-être ba condition eza ebele. Toko lo ba condition mususu mwasi wana bapesa ye na likambo ya mutu. Soko papa moni ndenge akosala te aboyi biloko wana po banoko ba compliquer mwana na ye te. Deuxièmement, okomona obali mwasi. Tango obali mwasi aboti te. Bamibali mususu bazongaka epa ya papa na papa ya mwana kote abaleli. Il faut bazongisela ye bongo na ye po ya lukaki intérêt ya bana. Osiko yo pasteur okezo mbongo lia. Est-ce que ça na posa ata nil pare salama ata bana babindele ata bayaya na bino basimba bible biloko wana soko yebisi bango donc bato oyo ba pasteur wana ba pasteur alo lokoso ko bazobomba mboko akozwa ngo te po mwa aza nini nete yende azana azuye siko na ndenge église mwana wana azana tata na ina mama na ye mama nende bato bakosala makambo wana pasteur te wana concerne pasteur te bitumbe koya epa ya mwana soit mama ya pasteur aza mutu moko nde achaka papa na kimia ndinga boyi mwa libala chena mabondeli ti nzambe asima motema papa ekoza soit bakozonga lisusu kuna papa akozala na droit ya kozwa mbongo mpona mabondeli ya pasteur ndinga kotia na mabondeli priere lekana kati ya mbongo libala ya boyi wana te posena bapesa na bapasteur ke bango baza na droit kozwa mbongo libala te po pasteur bien sûr aza mutu ye mutu aboti mwana wana te bien sûr likolo eza nzambe na sende bango ye aza na droit akozwa mbongo ya mwana libala te poso azwi yango kombe koyela mama soit mwana wana ekozala bien te pasteur aza mutu moko achaka mabondeli bon epa mwana conséquence ezali kaka malédiction mpo arespecte makambo ya nzambe te mpo nzambe aza na baprincipe na ye na planification ya ça planifié depuis longtemps. Alors il pas pasteur à subir kaka sanction ya nzambe au Matthieu 7 verset 21 à 23 izolo ba ya kowanga na bango kowanga na ba pasteur oyo ba zo sala mokano ya nzambe te kozwa mbongo eza mokano ya nzambe te ozwi mbongo baboyi na libala yo ozwi yango wana eza mokano ya nzambe te alors bakozala chasse nzambe akobenga na bango akowanga na bango akobwaka bango libanda d'une part nakopesa conseil batika mais d'autre part ezali nde volonté ya nzambe ke un jour bazika na bango okopekisa moto asi akenda bapekisaka moto alingi akenda mais bapasteur basi bakenda balongwa na bonzambe déjà opesa bango conseil te. Magazine, yeah.
ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.